Esse meu grande desolação. Mawa, ikipa. Ikipa. Mawa, ikipa. Naibaki lokote, batulingai mobimba. Naibaki lokote, batulingai mobimba. Ngai kimpa, mawa, ngai kimpa. Ngai kimpa, mawa, ngai kimpa. Baindo bolingana, baindo botosana, baindo bolingana, baindo botosana. Ngai kimpa, mawa, ngai kimpa. Ngai kimpa, mawa, ngai kimpa. Nafinga kinanga moto de, batu ngai mobimba. Nafinga kinanga moto de, batu ngai mobimba. Ngai kimpa, mawa, ngai kimpa. Ngai kimpa, mawa, ngai kimpa. Batu ngai mobimba, na mwana na mgongo. Batu ngai mobimba, na mwana na mgongo. Ngai kimpa, mawa, ngai kimpa. Ngai kimpa, mawa, ngai kimpa. Kembo, Kembo, Mato, Kufam, Mato Tia. Yewa longo fumu kimbamu we. Ezala kepa biso. Yati atalulendo yaki mpavita. Ezala kepa biso. Yati atalulendo yaki mpavita. Ezala kepa biso. Yati atalulendo yaki mpavita. Ingeta. Yaki mpavita yala kayala bono. Ingeta. Matondo Ingeta, sanga kayala, yala kayala, sanga kayala, Yala kayala. Ingeta, yaki mpavita, nde mopandi mosala okuza kokusa, Usala. sala boto bali kokusa na peni ya mikolo na bango, ezali bongo mokolo ya mawa, ya pasi, kasi lokola siku eyeli, sosolisi biso bongo, ezate bongo mokolo ya lise, Esengo. pamba te yaki mpavita molongi ya etu, Ya itumba. Ingeta nde bongo tokómi na ngonga oyo ntina lisusu makasi oyo bongo totikelaka bandako baaktivité na biso misala na biso na koya bongo koyoka mateya mayenisi maloba ya balongo fumimba Kimbangu. maloba yaki bavita babongo mpe bakofi waki oyo lisengo ntina atanisi nsiku na semo mokanza na bafutu baba Banso. baki bafutuka mpe bongo bakotangisa bayindo Banso. Kembo. Kembo. Bongo tolilendeli ya kotiki
Mokei pe mateya na bango mai bakoni mosala balobela biso na bososo balobela biso oyo bano basepeli biso bongo toyoka pamba te ezala ntina bomoi na biso moko balonge Nkembo. Mpasi kaluzeiko na nani walukuli Ozonga uza mtoto wa unsuka sezisuka Nguza kaluzeiko Bidya mpasi kalumwe nebe kaluzeiko Nganani walukudidi Zozonga uza mtoto wa unsuka sezisuka Nguza kaluzeiko Nguza kaluzeiko Nguza kaluzeiko Bidya mpasi kalumwe kaluzeiko Nganani walukudidi Zozonga uza toto wa usuka sezisuka Nguza kaluzeiko Nguza kaluzeiko Nguza kaluzeiko Bidya mpasi kalumwe nene kaluzeiko Nganani walukudidi Zozonga nguza toto wa usuka sezisuka Nguza kaluzeiko. Baso tusamba boka kulendo Mumamu wa watoto benu kulombanga watoto tatu zenu zilizile hadi vyombo disakidi kusimula zaidi za bana benu lutwala mavipi mubabo lukatula kanku mumiamyo lufina mamu mweto kwa kangolozazo lufina mamu mweto kwa lusadisu lufina mamu mweto kwa lumbingu de malungeni keleka walungu funguli mako keleka walungu funguli keleka walungu funguli mako nzeke mbika tulendo ikolo zeno mtukutsalisa mulendo mtukutulendo manzila kufa mukilendo malungeni Kembo kwa pepa kalunga Tuvuma mkwende keleka walungu fumuki mbango ya yakipa Kiswahili fweni ya Kembo ya kitwadi ya balongo babo keleka walungu fumuki mbango ya yakipa Kiswahili fweni ya Kembo ya kitwadi ya balongo babo keleka walungu fumuki mbango ya mkitukula masika milendo walungu tia twalulendo ya yakipa kata Kiswahili fweni ya Kembo ya kitwadi ya balongo babo Malunge Longe Kembo Longe Kembo Moto Moto tia walungu fumuki mbango Eza kepana bisoe ya cheta lulendo ya kimba vita Eza kepana bisoe sogeza na kipena kisogo moto Kulu zela kapeta kipanya bisobongo Ingeta bongo yani sunyanzina Kaka awa yaba ngangangunza Kaka awa yaba futuka Ingeta balonguke Kembo balonguke Kembo alelo Moto zamu Moto tia
Kiese Muzulu. Kiese Bantoto. Kiese Bantoto. Kiese Muzulu. Selele. Bambi Kinonda. Mabanga. Tokopasola nzela. Chimola mpuku. Na maboko. Biso bantelele. Tokotelemisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto te. Biso bantelele. Tokotelemisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto te. Biso bantelele. Tokotelemisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto te. Balonguke. Kembo. Balonguke. Kembo. Tumba oyo sukasi tolonga bongo. Ingeta. Kasi pengo ya balongo fumuke. Kimbangu. Atondo mingi. Wapi yaki bavita balongo pe bakoko. Ne balongisi biso bafutuka bongo. Ingeta. Kati ya siku masinono anza oyo etangisi. Bisimi anzila mfumukusu kiambo cha kapanda nango. Nangola. Bango maboko makasi. Bika twasonga zola twasala kisalu katika ya mpova isiku 300 bakumutulendo. Bika twasonga zola twasala kisalu katika ya mpova isiku 300 bakumutulendo. Kembo. Kembo. Moto. Moto tia. Ezalake paradiso e. Ezalake paradiso e. Bika twasonga zola twasala kisalu katika ya mpova isiku 300 bakungutulendo. Kembo. Kembo. Moto. Moto tia. Ezalake paradiso e. Matondo mingi nguya na bango pa na biso ya ngomano bafutuka pe bayini ba baso bamate bafutuka sako mko kundela usomi ya kipevi oyo ite aka walongo fumuke imbango ndoko ebongo kukoba na kukobi misala misinyanzila na kati ya siku mzima na kwanza kama siku kipwanza ya kipeve wapi ya kupesa edukage na ba secteur nyonso ya bana na batu c'est pas économique, politique, social, pour les déblocage mental ya batu. C'est la révolution mentale ya batu kangami emoni ya batu conception ya batu molimo ya batu kangami. Kasi fumu kimbangu mabopa kufu akufungwama ndene mwa ya kitambo na miso fumu kimbangu mabopa ya kufu akufungwama fumu kimbangu bazali bakunzi babikisi ya bayindu ya mokili mobimba baza bakonzi na kozala na bango bakonzi nde ndimisaki baya to bamonaki filme wana bakonyokana nde naki bokonzi na ye fumu kimbangu aza bongo tata ya bayindo baso fumu kimbangu azali mokonzi mobikisi ya bayindo baso yango biso kobotama milimo na biso ezaki bona mokili ya molimo yango esalaki ete tobotama bayini po ezalaki bongo na mpemba kalunga na bloc spirituel na biso afrique spirituel na biso yango esalaki bongo toya kobotama tozalaki bongo mpe na mabota na biso na mokili ya molimo yango le toye kobotama na mabota ya mosulu oyo bongo ezali compatibilité na mabota ya molimo balonge kembo akomona ete tobotami ozwi tai elongi etambo na mungongo ya koko ntenge ya mamente ya mungongo ekokana na etambole na nkombo oyo ozwi ete moto bandi yango balonge kembo epai toutaki mokonzi nde kongo balongo fumu kimbangu le toye na mokili ya mosulu tobungi bana na bango nde pasi wana tata na biso ya molimo aza bongo komona pasi wana nde bongo amoni yango pelekaki makasi ya bitefonga moko na ya otolobaka bokonzi ya likolo
ate bokonzi ya likolo ndenge bango balobaka bongo Elia mata likolo nzoka bongo eza luvunu wana eza bongo na 2 roi 1 babi Eli nzambe amakisaki likolo likolo kuna komata kuna amona banani ebonga vivre ndenge nini na nzoto oyo ya mosulu me kasi lere ye mosusu Jésus yango aye ye moko aye na livre ya Jean nabandi 3:16 mais na livre ya Jean alobela balobi personne n'est monté du ciel sauf celui qui est descendu de ye wana Yesu balonge ye moko Jésus olano aboyi kelia mata te balonge abi mutu te amata soki oyo otakitaki ye mpe Yesu akitaki ndenge nini balonge me balobela ciel eza bongo ciel te me tolobela likolo ya supériorité pamba te mokili ya molimo nde mokili ya ndoto aza kaka na biso parallèle aza na biso soko se concentre okoti na monde ya molimo wana balonge okoti soki mpe olali okangi miso okoti na tovivre nango en même moment balonge mokili ya mai na mokili ya zelo eza mokili moko bongo soki oza kaka botie un peu olingi na mai eza kaka mokili moko ya koka yango te ozovivre na sensation na certaine pene neti likanti moko okoya mpe na kanti nabenga bino obengi mpe balonge na partie spirituelle eza koanticipe eza komona makambo ya avance bongo mokimba kamonaki tiki bakoya konyokola ye ayaki andimaki po alipisa biso bayindo na lokola Kongo aza koyamba fumuki mbango te oyo afungoli maboko nde Kongo aza na pasi oyo aza nango lelo baraison ezali wana nzoka fumuki mbango père de l'indépendance fumuki mbango oyo aponaki kikwanza ya kimpeve pamba te nyonso ebandaka bongo na molimo badirige na biso politike ezalaki ngonga malamu ya kobengana katolike tala lelo katolike na kosala makambo na mboka Kongo ya na pays moko te africain katolike asegere na baffaire politique eske ezali ya na mboka moko te na Afrique katolike baza na bambongo na bango bashole na bango bazalaka te balongo te mbongo na ngola bongo Bible basimbe lobi ete on ne peut pas se réveiller de mettre la foi. Bon, il y a mon Dieu, Jésus le bien Kaïsar Yaka, Yanzambe pe Yanzambe. C'est ça parce que c'est ça qui est à dire. Il y a une banque à ça pour interpréter, mais ça pour cause dans la politique. Et banque a causé du tort. Ce qui les lots, les deux géants, les deux présidents, les Yabana Yaba Congo et cela qui m'a cassé dans le Congo. Mbuta Tshisekedi wa Mulumba na Mbuta Kabila Muse bana na baza kondongwa na kaka grâce za cause na catholique bongo ngeta le baza incapable ya kodonisa ba baza incapable tandenge Kongo za kokende opesa fumuki mbangu muko joka fumuki mbangu ayokanaki te na pouvoir colonial azaki obstacle na bango aboyaki abi baza ennemi abominable na mbanja sanda le 10 septembre 1921 fumukimbanga alobi baza baennemi abomi do tokoki kutu te mais lelo mpona koisole na quartier est azwani Mbuta Tshilombo na gouvernement bandimi bahypothèque avenir peut devenir ya bana filika mobimba au Congo na des blocages ya pasi ya filika soki bayambaki fumuki mbango est na boye kosala makabaza kosala côté donc les bamboloko elanga na bango kokate ko départager ko kapola bamboloko moko a décidé que ne pas yankoya kapola bango abitenga naza mokonzi mwana epai koza eza bino ndi boya eleve bakie epai mokonzi bazali koya kozalaka ye moko
bana bankomi nyonso lea bino boye estce bokozonga na raison to na tort estce elanga ngo bokozwa yango lisusu ekomi ya ye okoma ya nani ya bango mpo anini ekomi ya omiti mpo ye aza na bokasi koleka bino pouvoir puissance mondiale États-Unis aza nango estce Congo aza nango le boza kosigner so babi kosignaki numero oyo ekomi ya ngai bokosala nini parce que bwana makoki ya kosala défense contre lokoso ya baméricain balonge donc lobi oyo bana toali kobundela besprit scientifique toali kosenga limakokeli eya esala le bakoya na maye bakuti matière première bakokela na nini toza koteya masako me toteya réalité eza vie pratique na biso po tolobaka malamu 95% oyo tosilanga lusambo eza bongo oyo eza physique eza physique bomoi malamu losante malamu tata pambola eza bongo ya mosuni catholique ana nsima catholique nsima alonge Kembo balonge Kembo alilo moto famu moto tia balongo fumuki mbango ezalaka epa na biso fumuki mbango ana makoki nyonso mpenza nyonso ya koleka nyonso soki lelo badirigeant politique bakomaki ndenge bakomi na libonga wana ezalaki mpo fumuki mbangu abundaki si plan spirituel mondele akende kokanisa te ndenge 1921 fumuki mbangu ayaki kaka lokola koekekete kaka bible kozongisa te tata mokeli mobimba ayaki na biso po aloba ete naponi mboka po Congo ezala bongo levier ya développement ya Afrique mobimba ndenge lelo Israël pa Yesu na bango akitelela donc États-Unis na bakaprice nyonso ya Israël aza kosoumettre po baprotéger état d'Israël po eza noyo eza mokokoli na bango bakoki te ata Israël aza kobombarde bahôpitaux basi aza koboma na bana bike innocent mais mundele akoki te kosanctionner Israël akoki te kondima shiti ya Israël po aza esika Yesu na bango bandilaki misala balongoke esika totindika mbuta Kagame na kwa bapaya bongo Paul bongo te yoza Paul te oza bongo mbuta Kagame sengeli bongo ovutuka po ozali moyindo esoki Kagame avutuki akosala so makambo azosala akoyeba vocation ya République démocratique du Congo oyo fumuki mbango abandaki kozala naye na mboka Congo balongoke esika bakambi na espace social ete kotika Congo na état laïque za kolivre Congo na maboko ya zabolo parce que pouvoir chrétien eza a majorité baza bongo ebele koleka nkango oyo baza kokamba zoka peuple oyo aza christianisé peuple oyo aza na conception étrangère akokoka te kosala kojouer rôle lokola peuple akokoka te bongo komisalela kopesa bakonzi maboko akokoka te même terase na ye akokoka te kokombola tonge kuta kenye komela masanga ke bakombola baveni na bango bakokoka te kokombola balongoke alelo moto tia balongo fumuki mbango ezalaka epa na biso kotika Congo na état laïque oyo Congo a majorité na foi chrétienne eza bongo kotika Congo na désordre oyo tokoka sortir ta mokolo moko te tokoka sortir te na format oyo Congo eza na donc il faut badirigeant politique bayeba ete baponamaki kolandela bongo makambo ya mbotama na bango oyo fumuki mbango atiaki kati na bango balongoke alelo
moto fufamu moto tia ya balongo fumu kimbangwe ezalaki epai na biso. est-ce que bososo ezali Ingeta est-ce que bososo ya makambo oyo ezali ingeta balongo ke tembo donc Congo il faut ezonga ekoma état kimbaniste authentique kimbaniste ya vert blanc te kimbaniste ya authentique. donc ndenge mokonzi ya mboka apesaki Congo na maboko ya Yesu et il faut associer ete ndenge oyo nyonso ezali nako kotia ordre routière kaka banzela embouteillage oyo ezali c'est pour la première fois mabe emati makasi kaka mokolo alobakaki apesi Congo na maboko ya Yesu. otalaka kote na stade Ingeta apesaki yango asinamaki na bapaster bongo soka ye nde mutu ekolo Congo oyo mboka ya balongo fulukimba Kimbangu aza kokamba mboka ya Abrahamu te eza mboka ya Isaki te mboka ya Jacob pe te kasi Congo eza Congo ya fumuki Kimbangu Congo ya kimpa Vita balongo pe bako Congo ya bakoko bongo ingeta il a fallu mokonzi ya mboka bayebisa cérémonie mosusu esalama azongisa Congo ya bakoko na maboko ya balongo fumuki Kimbangu faut asa tout cérémonie bongo azongisa Congo ya bakoko na maboko ya mukolo nango balongo fumuki Kimbangu soki te okokendele mal empire baza na fleuve mibale baozanga mai bazoteka courant libanda ya mboka Congo me bana Congo bana courant te nzete ya mboka Congo Équateur eza yokita na Belgique na mikila bapaya kasi mwana ya etelo ya klasi ya Congo ozanga ba afandela parce que wale zambi la kelima la mto ya kelima mabe c'est normal alors que jeunesse oyo amipesi na muziki jeunesse oyo amipesi na kuluna amipesi na masamba est-ce que avenir ya Congo ezala malamu avec jeunesse wana bana ya mikili ya balokoso mosusu bakoyana kodomine biso bakokuta baino bongo na pongi ya milangu wana des autres bakuluna tokokoka te kofaire face na bango na bana na bango donc wana devoir sacré na koluka likeli te na koluka nzoku eyaka mokili mobimba eyaka mboka mobimba balongo ke eza bososo lezali po Congo oyo oye kokamba eza mpe na milimo na yango lokola yo oza franc-maçon wana foi chrétienne est-ce que le Congo wana milimo wana ekeya sikoyo kopesa bino mokolo po bozokamba na volonté na bango te bozokamba na bolingi bango te na nguya na bango te wani bango bozwa récite na Congo ezali pe te ezali te osoki bankumu na biso na format ya bakoko bawa na biso bakambaki malamu tozali bongo évoluer koleka l'Occident pamba te bachef na biso bankumu na biso bawa bamperere balider na biso bazalaki bongo na compatibilité na bonzambe bakoko na bango bongo te bongo balongo ke nde bakokaki bongo kokamba Congo aroyo kante na biso malamu lokola système wana elongo système présidentiel eye koyama ezosenga sikoyo tokamba lolenge bankumu oyo bakambaki ya mobongo mondele aya Pierre Taye, Pierre Polilage de métaux, métallurgie ebende ebotami bongo na Afrique na tissage donc technologie nyonso mayele nyonso ya mokili plante ya mayele mbuma ya mayele tata mokili aplataki yango na Afrika
na Afrika ataki bongo na awa nde mbuma lokola ekoli bana ya balokoso mosusu baye bongo na se ya nzete babuki mbuma na batie na ngo ole batika nzete bongo bazwi mai ya moto baza kosopela nzete mbuma elanga na biso ekufa balongo nkembo le baye maloba ya nzambe baloba ya nzambe ya Israele ezali mai ya moto na elanga na biso bayi te kotika Congo eza état chrétien majorité na foi chrétienne. Il faut que ça la casse to éloigner Congolais na Bible to éloigner na Bible. Balongo nkembo Bible il faut ekoma crime na maboko ya Congolais. Faut bongo simbi Bible comme crime, on sait bongo crime, on fait tout et tout. Ce que tika la Bible na maboko ya africain, Congolais et Afrique nous a toujours à gérer. Balongo nkembo. Nani amaza ko sepa na vie auto vivre awa. Lobi tozoya ukomi na feu rouge na sima ya kisala pimpi ne batelemikana pimpi na feu rouge na ndenge tia mopanzi boye ndeko moyindo kao pongi na feu rouge mampi ebandi wana misala mibale mingi vini ya moto akomene bongo 50 ans. Est-ce que ça pour nous ça la destruction à propre corps na été ça pour ma mito que na mon côté la binya wa kota o sala ngo kino mikolo boni ma côté on peut se rejoindre timité bandeko pour le pas bazana foi chrétienne et conscience bana boza pour baza ko tripoter ko bebisa c'est ça pour s'appuyer santé na biso davantage mais bon to réjouir na vie physique ezali et ya moni ça balongo kembo fumukimba masako maboko ya kufungwama totindaki ba image moko balongo kembo totindaki ba image moko awa tokisaki ya nengwa moko pasteur so ibo zaki ngona botala ingeta bozaki ngona potaki ba image wanga ingeta ndenga ngo ba bisi botala bon pasteur hôtel mingo ba ndenga ngo ba soma do ba tondo opsu totalaki pasteur alimaki ba binaye na so wala mususu odo piste tinaki kala wala so totalaki hôtel ya ufandi ndakana botalaki ingeta zaki ndenge hôtel mingo ba matondo mama pasteur ndenge babenga kabanga salobi boye malamu Congo ekambama na mwana mboka oyo azali zoba donc malamu Congo ekangama na mwana mboka oyo azali zoba ke ekambama na étranger oyo aza mayele abi baoyo bana Congo ya mayele baloba amen ingeta babi ingeta balobi bana ya balobi ba chrétien o bazana bososo baloba amen bao ya mayele bolimi bao ya mayele baloba amen bazongisi amen bazongeli lisusu tolobi malamu Congo ekangama na mwana mboka oyo azali zoba ke na mwana mboka na mupaya oyo azali mayele balongo kembo maloba wana fele ba makaka na ko aza christianisé tolobaki soki moto ayebiso aza mayele otuni ye oza na foi nini osanganaka wapi obimelaka nani sika lobi aza na ngambu wana yebisi na ngambu yo sali batamayele bazalaka te tolobaki bongo te moto mayele ya christianisé azalaka te comment kamba miki ozoyeba ngo puisque oza mayele en quoi balongo kembo tolobaki vaut mieux Congo ekambama na mwana mboka oaza incompétent tout incompétent ke ekambama na mayele oaza balongo kembo na contexte na ya lobela aza na mama pasteur ya lobela na contexte ko bazobenga mbuta kabangi ya kabangi kabila ya za bongo étranger c'est la conception
ke mbuta Tshilombo Tshisekedi foto meka kotanga kombo balongo ke Kembo. ko baza bakonzi ba président na biso mais biso lokola bongo bangunza ba mama ya molimo toza bongo baza bongo bana na biso na logique nango ila fali ba pasteur baloba biso bangunza tozingela bongo mese ya biso la mokonzi ya mbo nde biso te awa te awa ezomona eza lito na simana kola yazali te komeka boye te balongo ke foka bukoko etambolaki na force spirituelle même ndenge badeja bapaya bakendaka soki otali bango bakendaka na bachef ya loge na bakendaka kendaka bango moko te na bachef ya loge na bango bamaître na grand maître na bango ya loge batambolaka baprésident na kasi mpona nini te biso mpe bangunza totambola na bakonzi na biso na bakonzi bapesi fumukimbango moko bato mifumukimbango afungoli mabo mpona bakonzi mpe bayi na mokili mobimba balonke donc mpona ye mbuta Tshilombo donc même aza même kofinga mokonzi ya mboka kaza incompétent balonke kaza bongo zoba donc mama il faut bakanga ye ndenge nini yo ofinga mokonzi ya mboka incompétent aza zoba est-ce que azo akoki pena kozala président ti okoma wana so aza zoba pena est-ce que yo pena incompétent okokoma esika wana ezali ba discours moko po politique faut ba déstabiliser ka mosusu mais yo lokola soki pasteur soki mama pasteur okoki te koloba mokonzi ya mboka aza incompétent to aza zoba balongoke fo bakanga ye d'abord nano français oyo alobeleli wana eza langue étrangère te sikoyo eye kokonza mateya ningaki bomotone mpona ye balongoke ilafali andima ne nkota oyo tobengaka ya buzoba ya bakoko ekamba prédication na ye mais ye azwi kaka langue française kotala langue étrangère yango aza kosalela bongo bible oyo yasimbaka kotanga eza bible bakoko to bible uti libanda uti libanda balongo ke un livre étranger bongo bongo te bongo yesu oyo azoteya aza na abika mopaya balongo ke toujours ozokobedi contradiction bato bazaka bato te baza batu te donc ye moko ndenge aza constitué wana ndenge aza bongo aza mopaya na kimopaya étranger na étranger kati na ye ndenge aza bongo mayele na ye livre azotanga elamba alati eza ya bapaya me aboyi bapaya yango tozonga na kiboyi na bokoko soki eza bongo balonge biso fumukimbango asalaka fungoli maboko bongo ekoki te kotikala ndenge ezali ekoki te ifo bakonzi basala makasi pour réduire pouvoir ya foi chrétien fo ekipa dirigeant moko te ya bapaya ya liposo mosusu ata badirigeant africain bakambaka bamboka na bango na spiritualité ya balokoso mosusu balongoke Macron aza franc-maçon Macron aza na bonzambe na bango Trump mpe lokola na bonzambe na Xi Jinping mpe aza bubisi na bonzambe na bango oke mpe na Corée du Nord wana bauti na kiti des ancêtres ya bango Poutine ata aza bongo akozala musulman jamais orthodoxe azalaka na foi chrétien ya bango Benjamin Netanyahu premier ministre ya Israël bango kuti bakenda pena kuti kobela kutu kiti des ancêtres na Torah na bango na kati ya judaïsme bagarde racine ancestrale na bango balongoke biso bayindo koto manda spiritualité bonzambe na mokili mokili ndenge nini badirige na biso bakotikaka spiritualité na biso po bakaba mboka na boko ya Yesu est-ce que Congo lelo résultat nango eza échec bongo
Ingeta. Donc, ça va simple que le pouvoir chrétien, ça échoue. Échoué. Pour toi, le président chrétien actuellement, est-ce que comment ça va? As. Donc, il faut soit mokonzi mboka o bazoyoka biso ya service nyonso. Fati mokonzi mboka vous tout cas azonga bongo mwana ya walongo fumutimba kimba akoma bina kimbangiste authentique à vous tout cas. Soki te mokonzi oya koya ifoza bongo vous tout cas. Pour comment ça sorti pour to kokite kobikisa kongo na milimo papa ya bapaya. Pour pouvoir national. Bokasi ya bakoko wana banzuta bakoko wana izo na sia mabele ya Congo baza présent na Congo na mai tomela ka pepe tope maka bazali baza kofunga mako mutu ndeza makambo na Congo nao présent parlement o présent cheke ba chambre des chambres wana baza na ba bazo peser te par rapport ya mutu to liminde mutu. C'est bon, tu dois comprendre que tu comme une ngonga oyo munde azapsani azakokita akokita pe sa confiance na l'étranger le kosope permet ponzete na bango bongo ezakokatana soki yo matigis kana posani okoya so mon frère d'âge mutumba masa kotomba malisusu c'est kotomba Balonke, Gembo, Andelo, Moto, Famu, Moto Tia, Mutimbangu, Eza Kepana Biso, jouer rôle na biso, ya Kinganga Nguti, bon, Ingeta. Tout ça, na mutu wa sabo na ngamba mala, ya malamu, wana ngamba mabete. Ngamba mabete. Balonke, Gembo, so te bongo tata mokeli, walongo fumutimbangu na biso. Asalaka na ye nde bongo ezali mpenza teke na sens ya témoignage po biso bayinde bongo toyebi ke fumutimbango asalaka na ye balongoke ya na mikila bapaya awa lokasa tobengaka mokanda do etumisaka baimigre bongo enyokolaka biso ezalaki na moko na biso azalaki bongo na mpasi ya mokanda yango toyebi fumutimba maboka ya kofungwama bayindo bazokende na bapaster baevangéliste badiatre eza bongo passe-temps mpo na bango balongoke eza passe-temps nzoka ngonga tokomi fumutimbango ya kivavita balongo mpe bakoko baza na biyano na mitomisani na biso nyonso biso nde bato opesa fumutimbango ya fumutimbango akoko neza ya kofungwama nde twakendaki kosamba babengaki akende kosamba tata ndumba ngai misolo yokaki oyo bakendaki kosamba immigration bakei bongo kosamba lolenge bakomelaki ngunda na bango azili na bango ndenge balekishaki ete mwana bango atiaki mpe na kati ya ngunda na ye lokola te polone popo na ye balongoke yazosamba badati apesi ebalaki te na popo atie popo lokola mwana suka na ye balongoke asambaka ndenge longo banaki te me na ngonga na bandi lisengela malamu bango bapesa prefine na yango za témoignage te ezali kolakisa bokasi ya badongo fumutimba kimbangu bokasi wana eske tata cameraman aza makotia kobangila kamera nde bongo tozalaki na kilongo awa aza komitungisama donc nga pena baporta yango donc ndenge nasambi nanga bien me badati bungani awa je pense que nalobaki 2014 deya kote deja ngola mais mwana mosa kote mosuki na 2016 ani wana songo esu ndenge nini donc epesaki benaki déception natali ndeko sika aza koloba biso nyonso tozwaki ngonga ya koyoka mitosami ya ndeko bongo balongoke okola ezwai bona mateke fumutimbango afukoli maboko bayindo nyonso biso bafutuka toyeke fumutimbango asalaka mokolo na mokolo toyebi ya me bafutuka oyo baza mosika na biso baza likolo libongo moto akobeta
lisolo malamu azaka mokolo lisolo balongoke mokolo lisolo nde biso moletu ndeko ake kosamba zombi apesa konti kandi moni etape tazolobela likambo lobi matata machali ifo sikoyo oyebise maluba ya bokonzi ya bonkumu opesa ye elika ekete fumoki mbango asalaki bongo mpo otiaki elike na makambo yoko okomaki tobandaki koloba bongo bozoseka pene bongo te tolobaki bongo fumbanga asali bongo mpo otiaki elike na mabokomaki okopesa baavokati yafumoki mbango olinga sikoyo apesa yo mokanda mpo eba penaki ye moto apesi bino balongoke ntango na ntango tozwa na kilongo totuna mpe yango na plein kilongo estce avoka beni estce apesi réponse balongoke bamate ya mopepe oyo ezali kutu 2 ans avant makambo bato to bakotaki avant 2 ans oyo nyonso bato bakola va 2025 donc 2003 bakotaki to 2023 2022 bango nyonso bongo bana baproblème na bazine na bango na bamuda na bango bamusongo na beti kati ya kosamba ezalaki baefase beti barouge soki document na bango esili mpo barenifile baoza na baproblème 2 ans solo bongo gouvernement américain balongoke mpepe pene eza na nzete ya loksida do tozeti kaka nzete pene ekweya epe nzete wana ekokweya yango tomikitelaka po tomaka nzete na biso balongo fumuki fumuki mbanga fungoli ndibongo totelemisa kabanza kameramen kabanza abetela biso na mokuse lisolo yango soki mokandango azwi to azwi te bandeko bayokaki te bazalaki te bayokaki te ndibongo tata kabanza akosala biso synthèse ya ndenge asambelaki ndenge abetaki biso lisolo ndibongo totelemisi tata kabanza bapesa biso lisolo na mokuse na yango matoloma mboka wakima ebandaki ndenge nini motango okotisa mokanda na bino eboyaki mboka oyo aneneli ya ekotaki ngo na kosambeke ekokaki koki kosamba malekelaki bongo ya kokoya Como na 2016, eu ganhei foi na Komawa, akakotuna vutukawa ezaka uwa amani ngai o na kimbangisi moto wana oyo amenga ye asambelaka kimbangisi tokende mangisi te ye aza kokende nga na prefere natilaka na ndako kenake mpo wana ezali elanga na nga te aye kopenga tata kimabe abanga ya koyebisa na ndako koteya ngai tata kimabele ake Canada peni tata mbunza atikani nga na koka tata mbunza Tamuna zakuya tina ndako na Congress vote ya mai tokoyoka liloba namoni na bango nyonso baya na mboka oyo basambana te na kepa ya mama moko aza sénateur te mais modangi ne oya mboka oyo ye sénateur azanga na Washington mais ajo Nigeria minga tie pa na epo na pina pasi ya ndako tokomi kuna mama na moni ngai batyenga bapare na nzututu mana lemi atuni ngai yo samba kati na samba na mpe pourtant tu tokendeki na likambo ya ndako balukela na ndako oyo bapige ya leta kati na samba na mpe abi c'est vrai momuta boye mpona nini akotike boye
asengi ngai identité na ngana zute aiki na pesi ni ngana to pesa rapport asengi pour ba benga na ndoki na kendo sa. Dans 2 semaines batindi na moni une semaine andam na moni batindi na bitanda batile na date date ni batile ngi za laki à 2 mois. À 2 mois. Mais pour qu'il ait tu kuna. Tama comme kuna na longité pas ya ba officier d'immigration. On a ni na l'air on a trompé ka ba lo bati que non. Oya mkanda ali ko pesa te. Il y a pour avocat et c'est du ça de non. Yo po yana avocat te. Ngana vengi ni like na ngai pa mtumba. Honnêtement, on doit avocat. Nous avons un avocat. Nous avons un azali à ressembler. Na kekuna, par moi de bakuma qui coûte les gens qui passent par rapport à batute, on a trompé. On n'y ça où tu vas porter. Ah bon. Voilà premier mandat né. Voilà premier mandat né. Oh batute, nous sommes supposés baquer le Canada bakini. Na ebo samba, na juité. Est-ce na juité? Il faut que avocat, il y a un avocat. Si vous avez une difficulté, vous avez une question, il y a un officiel. Na nile yo lelo, ok, nous avocats, si manamo ozonga, na tipo na chelo tatu mususu, na bo ima de mosamba. Sambi, e ozonga. Tam na zoni mamo corona, mekano. Pour ne pas dire que famille se fait ni avocat bazali suscité parce que côté na tribunal ou avocat bazaki ou kimba avocat bazaki na luka avocat bazaki né aux avocat na 2002 ngandu ko ya comme docteur na men baye na ni kabilu papa yi baye na avocat to bundi na avocat na bien makamazo kene malamu avocat na mon men akamami da kilomita fastan ngai na zong solo mukando bina kene na ngoni eta mususu suba bengi na shuka ka parti afuna suba bengi ngai na olonga kuna na ketina na tulina lo samba ba sina tika kene na ngwa kene kina ngwa ate kuna titi amon tete abi luka avocat mususu atine ngai ba dossier na ngai nyonso mbongo na pesa na kuma jana ba 4500 ou 700 $. Avocat na toni sanga $2060. Nous sommes que ma kama ta bosala. Azu avocat na peto bandina avocat to bandina avocat wana. Avocat mo pesi ya mwasi ake mukolo. Atujul su dossier na apesi collègue na ye ya mobali. To bandina ye le susi ti. Ayo tshela nga date donc il faut se présenter à la juge. Donc va tshela date wana to bongami pe poto na nini papa ngandu mutangandu poto kene na nini na Boston. To ayebe kozwa ngai to keti na Boston to komi na Boston kuna to vandi to moni to mona ngapende ya ngoye pili. To ke wana to se présenter ba pesto papier mo ba kotisi na to vali na ba bank ba tsheba kiti na liboso to vali ba après ça juge aller abengi ba komo na biso on a na troisième so ko ya alobi après on va libérer après une année pour donner avec na troisième to vandi po kuna lobi kena ye o kuna lobi se présenter et ya comme tout dans avocat to monter avocat yete na demi na lini oyo nini toboyela ngai mbuluzi nzela na tumpo donc makanisi nyonso na ndenge motime de kosala ngai ya komote ya ngai David akomote ya ngai na nzela ngandu na bundi kaka na biso na komisa change moko boye kuna na swa oyo etiembeka na liboso comme na kala mingi moyo ebimaka boye nakota na chambre na tangi utuma bolonga na setikola ya mitai kolo kono kubondela ne ko posa na makambo wana na to ko belela mfungu mbangu na ko belela bangu koko
yaki mpa vita bazikisa na mwana na mokongo mpona nga moyindo nasala nini nalonga otika ngai te après tovandi avocat ye akomosenga pardon dès que otiela ngai sikoyo kuna ke donc luka avocat na yo tomona nini te datu bayi kotiela so te so mosika avocat ye alobi olimisa ngai akomosenga pardon soki ayebaki te olimisa ngai me nga mpona kokundana kuna ezala data molai ozala so data molai te na kolinga sikoyo nakundana mpona bakitisa po ngai motu naza na faute ayo baye kopesa ngai date wana obundi wana ti okomi date sikoyo okembosana liboso nano ta na vandi mwana onga napesaki asengi ngai $250 po akende kotika ngai na bundi na bon comme yaki likambo kaka presi na kopesa $200 $50 na kopesa ye mwana nanga bone ba 22 heures akobenga ngai na telefone onga na kokende lisusu te lobi nga na kokende na tongo me mwana azobisa ngai ke nga na kokende lisusu te nake nazongi nake na chambre na vuluzi likambo nini onga nazo komona bakoko nabeleli wana bino boza na porte na limene me bokosamba na Boston parce que oye trachito en fait le tiko sur na Boston bon na juillet sikoyo nafuta ye ake notika na Boston asenga 250 nazwi na 200 na pesi ye wana na mwa tan eyali po déjà nazala assuré na bisenga na kopesa yo mokolango mwana tokabwana siko mwana ye kobenga ngai tata mo ekoki ye kobenga na ba 22 heures 21 heures azuki nga na kokende lisusu te mwana komolela nga bikosala boye te nga mbongo nokuta ezali awa nakoti na chambre wana nafukami napeleli napeleli nzama naye kozonga mpe meke napengi docteur napengi natanene papa ilunga kuna nayebisi bango ta makambo ebaluki ya baregrete docteur abi mais il faut loyebisa nga avant na ngai nasala kaka nyonso tu nasenga kuna nzela na ngaki motika me yo yebisinga te ozalaki sur na motu wana kuna mpe abi bakoma opesa nga limero benga motu te nabengi bato mpe nazo kobengana o kuna yazongiso nga camion en tout cas eza na garage nabengi titi bapesanga limonga titi nabengi titi alobi ke non nga camion oyo ekomisanga na Boston te comme ça toluka motu mosusu na tolue nini voiture nangonakende kotika ofuta motu wana nanga mpe ofuta ngai melefuta motu donc tosote kaka ça veut dire transport ezalaki makoko kobenga me ti sukasuka mokendaki sukasuka naye koyoka mwana wana abengi nga mpona kanseta aye kobenga nga viens na kokende otika yo kaka nabi papa mponi kosala ngai boye oyebi ka na ngai maladi oyo ya motema ozwi ngai lisusu okosinga lisusu olobi na ngai ndenge wana tiki motema mpona epuis lobi nazokende me mwana na ngai fe ezala kimia me yo otumboli yango lisusu opesi ngai donc émotion namoni mpe na 4 heures aye kozwa ngai tokei na nzela tozokende bakamion nyonso ezoleka mwana ondire ekomai neti train atako to train yango tobundi kana nayebisi yaya bakamion ezoleka biso embouteillage na Boston ezalaka nga naza na rendez-vous 8 heures fo nazala makambo te bana ezalaki date nini wana ezalaki na mwa oyo kaka non na mai yaki na mai le 12 mai nabi bavoite kuna tokoma Boston kuna embouteillage ezalaki ebele aya korate date nini ekoleka po likolo embouteillage posaka nini mwa moto okendeke mwana notile koloka donc molimo mosusu ekoti mwana wana donc molimo oyo babengi mopepe mabe tobundi mpe ngaka losambo namoni mpe tokoma nao motangi na réception abi avocat na bakomi te oki avocat ayeki na tongo aza na bureau na ye donc ye kutu ayaki retard oki avocat si ayaki amati avocat azeli ngo yango ekomopusa na ndenge bakomi te aye kokita na se mbala moko amoni wana ayebi nga te me amoni nga na bimi na kati ya voiture chance na bimai na voiture na telemi na yekami na nkaka abi atali abi
abenga pe na Congo kabanza ngana atibu ngana ke après ça on toke na bureau na benga pe tuna tomati to vandi na pingani na ye après ça moi muke ayebisi pe tuna yo bima ni pana ko chesko na bakiti na bango kuna ya oba ayambela kapa ngana train na finali séance bandi loba boye sala boye loba boye na pingana na ola ka oba basi ko ke ba serment ba akamula na bandi solo malamu en forme de zone nimsa moto na posa na tali kamoko te eko koma bato tout ngai yo obimaki na Congo te na pe na motu na ngana yebi lisusu te na bima Congo te nazalaki na mboka na kimaki na mboka na tiko bima Congo te question bakangami na ngonga na zobo okeki question na ntina osambi malamu bakangami kanini obimaki Congo te na bima te question ezaki question na base ya nini na base les 16 oya mwana na chaka les 16 na yebaka te pour na wanga boya kanga bina koma Congo te siko ko mona ke oh mais bana bososoleza la bino bosambaka biso bino bokomaka bino moko eti okota Angola 2014 te na kota Angola 2006 ndio so na siko leo otie mwana na mwana ya mwana na bino donc te ko na yo otia mi ye a kota masiko na anini na 2016 donc a teki 2016 ya kota Angola 2006 donc bango so na balo to na balo bima na bozonga na bozonga pour na famille si banango bakangami kana motuna wana ngabi ti babi non comme ça paiement pour mon qui déjà nazali sur na paiement pour on a 13 heures to banda c'est un peu dans un appart surtout atteindre bango petona to comme avocat a eu ce petona que non patienter bodo a oui milef ya tata obo kendaki na koko sote sikoyo bino mbeba ezaki ya haute tension et mataki mona penaki lokula makonoso e beba kezaki par rapport ya date oyo o kataki kozongela famille na Congo na date oyo mwana otiaki na dokimano a botamaki ezaki na incompatibilité côté wana meka kosembola atuna yinga yos o succès ko dimana Congo na ne nini na bina 2013 donc 2013 c'est na bina donc on va insister on va y tina parce que ça on tenir compte que au tient déjà mwana ya mwana na bino na masolo na bino yango nzoka mwana wana abota na 2016 mwana sukuna na bino batali kuna visa na passeport ya 2013 OK na sambi bien soni esika mi ekangaki nga sikoyo esika ya mwana 2016 opema mwana na boyo dinga na zokene musala bato mwana pesa to 250 esilo musala gagna combien na journée mbona plus ces payé yo baki ko senga njela na musala bo expliquer to kende mais lelo so na peso kene so ozumbo mozo ka so kona ko no musala na on veut côté donc na perdre ndengeni mwana na komi wana avocat bino comme ça aye bise pe ba juge et bandi ne question ba kotuna ngai susu ba so ngeli yo bima na Congo na nini succès na 2013 baye bonya kaka wana mais yo bima na Congo na 2016 na obima Congo na 2013 otiko kene su Congo te yo lobi bandekona bana nyoso baza wapi na Congo bongo mwano ya botami yo yaki na 2016 awo bongo mwano ya botami na 2016 autaki wa sike yo zalaki na Congo tini ba 2015 ba calculer ya mwana sikoyo na komeza place na tande ko isaki yo en bref tande ya mwana na yo sutuka na retard bango déjà dans la preuve que resistaki mingi kaka 2013 Ote ko isi bino ya mwana place ko isa yenga na bosamba ni no mano avocat pandimaki na keswana bango déjà mutamba chaki wa mutamba chilenga no to yuge so na suka so wana ba bomba na 2016 ndena tsaye ko tuna na yo oyana mboko na 2016 le 23 ya 2000 le 23 juillet 2016 bongo sikoyo mwando oyo akotami na 2016 c'est que yo ti ozaki na Congo timba 2015 si to calculer azanga ntamukolo on peut le calculer
motema ezopaka avocat yene kimia tokondo osambi bien kasi nyonso otelela kaka nzambe osambi bien oza na mwa chance ngai moyezo na chance oyo kozonga donc elikya nyonso ekwetela na mai siko lere bozobi na bino donc ndenge ntango atoko mpe kozwa mokanda pasi parce que déjà mbeba yo moko déjà obetiki baku yo moko ozali conscient nango donc elikya nyonso elongwaki lere bozobi na bino bonne épiforme bonte là c'est tout ça pour avec non recours emonelaka ekokosala ata ba 10 ans ata baningi sikoyo nga na ebelaka mbuno nasali noke 10 ans yo kozosoloba donc 20 ans na mboko nzambe azobelela wana tension mati na ye na ndako naza kolela navandika naketaka place nafukama kozokisa matone epai ya mbuna sikole bozoya koyebisaka sikoyo mokambi ya lisanga ngunza banda koloba nini osenga ezalaki nini ntango sikoyo namoni boye na ye ntango yekilonga na ye navandi tovandi wana na tata ngunza na katabora nga so nakomoloba tata ngunza alobi alakisanga omoni moto oyo bato batelemi bakosala miracle oyo komona okondima bango zala makasi kaka bongo ndenge okangama na bango yo kozwa mokanda nga na vandi bazongi dimanche mosusu aye tata ngunza azotelanga likambo wana kotia kimia ndenge okangami kaka na bato omoni oyo bamvuluzi yo kozwa mokanda naopima te babi explike ndenge nango yoka mpona naza na kimia te abi ezala na kimia te mpo na nini nabi likambo oyo vraiment ya pasi alobi nanga me yo bi osambelaka te place osambela wana eleki malamu mingi o ndenge oza na elikia te nabi te naza na elikia me nde pasi esalaka mpo leka bango nani ezwami te pasi kosala nazopesa kaka na mabondo na nsima yango ntango ayebisi nabi babengi ngai awa epai ya avocat na yo alobi fo bazwa batémoignage ya Kinshasa ana début suntu na makambo ya moni na kobanga na kompelela wana amoni ke no tema jana nde abiki no kana ngai bangasi akomoseka namoni moto akoki écrit américain nga sote nangi écrit na américain abi yeba kende ozanga comme américain olongi ntango ayebisi nga bongo mai ya miso komobima ngai nazongi ti esika nafukamelaka bolusi komi kolela nakomi koloba nakozongisa matomi napeleli bapopo nazongisela matomi mpo basali mpo na ngai nasala 2 jours nandimaki te ekosala mabongo mikolo nini okandaka mo erreur moke aboyo apesa bato bazonga mingana ezalaki ngai te mais mbango mutamatina kaso belela ngana pe sika nga na suki wana okende kozulanga mokanda bobongisa esika wana mawana bino ekita na juge okende kozulanga mokanda tata ngunza osaka osaka na vuvamu te na beleli tata pusu yo ozasonga nzela yo ozobelela biso toya tobandela place tobungi tolanda nzela malamu sikoyo tata mpusu mfumu pusu nazwa mokanda alongi etuni aye kotumela aliye oyo avocat oyo atindaki un juge atindaki avocat sikoyo avocat atindeli tatu ilunga apres tatu ilunga sikoyo aye kotina yango wana tala nde yango mpe nayaki nabi nakolisa mutu te ifo nakende na kilongo tuna akomi na kilongo apres sa
ngane no koloba kuna na fana pe nyene bisa mutu te sauf que oya o batinela ki maloba na tata ngandu bangonde school ba yebaki na bisa mo bisa mutu te tinga na okene kilong na sambe na zo msama matona na sama motolo nde ona vanda ka depuis lundi ti dimanche muta yebite nilite na fami kaka na sambe la kaka na zo msama matona nde dimanche ko kina ye nde ona mona ki osilisi kilong Ingeta tuka soki tolandi témoignage ya mbuta mutu tobeteli walongo Fumukimbangu madolo bino moko oza mbali na bokasi mpe nguya walongo Fumukimbangu bongo soki boyebisa bano futuka boyebisa bano tokangama na nzembo ya biso bayindo oyo nyonso tokende bisika nzembo bayaki na eboya asalaka eloko te oyo nga na koloba bongo mpona nini oyo basambela banzembe bakoko na bango chine asambelaka nzembe bakoko na bango aboya nzembe bapaya tala lelo bakomi puissant na monde inde oyo basambela bakoko na bango lelo tokonte parmi bapuissant na monde baarabe asambelaka baza bakretien te mais tala lelo baza bapuissant bongo biso banda tobanda o jésus bible oyo bamemela biso eloko nini tokosala kinshasa yango baeglise ebele bafule etondi makambo mabe makili ezotanga kutu moni ebongo bapase bakende kotiaka bato na baeglise banga tongo séminaire ya 1 mois mama akende ndako akibani ndako akende na église alala 1 mois 2 mois azongi eloko te achange te kolela kutu moi mais yaka na futuka bandeko na koyebisa bino na vuvamu okozwa solution nzambe bakoko biso tonéglige bakoko bapesa biso mokoko me tozosala nyonso tobondela bakoko bazongela biso na vuvamu bakoko baye na vuvamu bakoko baye bakomosala makambo tala témoignage na ngai na ndimaki yango te matondo mingi donc bayindo bayete Fumukimbangu maboko akufu mokolo tata kabanza Fumukimbangu ayambaki apesi ye ya nobongo tobete maboko Kembo longo Kembo alelo moto vamu moto tia longo Fumukimbangu ezalaka epa na biso moto alikamezaki walongo Fumukimbangu asala maboko akufu ya kofongwama bayindo baso toya epai ya walongo Fumukimbangu na badirigeant politique na bakambi na biso ya masanga ya bapaya biso baso bayindo tozomela walongo Fumukimbangu ele tata na biso baso bayindo otokolonga etumba oyo bongo ingeta ye aza na fungola ya biyano nyonso mitolesiminani tobisa biso Fumukimbangu asimbi fungola ya biyano nyonso soki eza bongo tobete Fumukimbangu matongo mingi biso awa ezalaka témoignage te po tebi Fumukimbangu asalaka mokolo na mokolo likambo na ngoma na yango esengelaki bongo barefise ye première fois le barefisaki biso mpe tokiaka ndenge alobi ayaki tomwana te toyeba pe te mais pota toyebi kaza moko ya mwana bisanga balongo Kembo deuxième fois na ye azokende nde ayaki koyebisa biso baso biloko bongo ndenge mpe akei mpe ndenge esalamaki azonga pesi rapport tres abati tokiaki maloba elonga ete Fumukimbangu asali bongo mpo ozokonte na bapreuve oyo okombaki na avocat opesa elika o Fumukimbangu falakisa ete boeshue nanu mpo sikoyo ye aya na biyano ya suka ndenge mpe tootuni na bakilongo ple kilo totuni estce babenge nanu te réponse ezalaka positive bongo babengi mpe azwi mpe réponse positive Fumukimbangu yalaka yala Fumukimbangu yala makongo mingi tobendi suka mate ya motu ndenge te ya lise nabi Fumukimbangu afungoli maboko toya Fumukimbangu tozongisele kongo ya bakoko ezonga epai ya mokolo na yango nde walongo Fumukimbangu mpo makanisi ya malamu elata bato milimo ya bakoko na biso elata basuni na biso elata biso eyala kati na biso na lelo congolais atokabe te okabela ye te aza koyino kaka mpona
na pamba kaka ini kaka iloko moko salite mabeza ta ini kaka donc akoma na difficulté ya komona kotombama ya moninga na ye akoma na concurrence moko ba guerre d'esprit ezala mutuna makolo zaboko misala ya milima bapa ya bapaya ba division mona mabote ezala mutuna makolo nzoka chaque famille tata mokela tombola kaka moko opese maboko bondima ye nzembo ekobaki yaki bazoloba bayingo bondima na baloto soki tolinga tosala mabe te totosana biso na biso tokota ata mokeli atomboli ata aza leki na libota ndima ye epesa maboko balonke lipamboli ezalaka collectif me lipamboli oyo mongela ekotangisa biso kaka motu moko ye moka paster ye moka diatre po kosalisi mboka sobi mituka sobi ndako mpo na ye neti amba kosalaka mpo na ye me otali la reste ya ntango ya baningi nyonso baza bapauvre bolala sans courant sans mai difficulté ya mbuteyage ekanga bango bana bango mafuta ndako te paster mawe ezaka tosenga lisusu ofandi prophète fo seme fo pesa balonke ye bazwi banero bamama ebele na balosambo na bango tabongo baza konyokwama bavie de priere tongo tipoka mais lere bazwi chance ya kozala visa baya mokili ya bapaya basala baso bavie de priere yango mpo nde basalaka te mpo bayina mokili ya nzambe mokili ya mosala balonke eta oyo kongo ezali tokolongaka badifficulté na profete oyo toza nango te il faut bakonzi ndenge tolobi bazongisa kongo epai ya walongo fubulimba mpe biso bakongolais bayindo toyeba ete na miyamba oyo ya bapaya baobelela nzamba bapaya le plus grand ennemi na biso eza bongo ignorance na biso eza premier ennemi na biso balongo te ignorance ya religion chrétienne nde ezosala biso tonyokwama il faut totika bonzambe wana mpo eyaki na makila bato ya liboso batangisa makila na mokili eza bongo kaka bango Adam na Eve baboti mwana bango to bana na bango kaye na Abel balongo te ndele bakombwa neza ti lelo mindele ye kaye bongo atangisaki makila moto liboso na mokili bongo nani liboso abomaki bato na bombe anatomie na mokili moyindo to mindele balongo ke baza babomi abomaka kaka nde lelo bongo ifo biso tobatama na moto yaki bavita tia to lulendo bongo nde yaki bavita nde batumbaki ye siko azongisa mpe kotumba wana kasi abatela bavutuka yambo mpe mabota ya bavutuka mpe bali na mokili mobimba mpo bakofungama awazela kongo bayindo bamba te apesa balobi ya tokolongwa na pasi le moko na moko azozongela fumukimba mpo azokonekte na bokoko na ye po totombama soki yo otombwami te congolais moyindo otombwami te ozwi conscience te okisaleli te moya mpe kongo mpe afrika ebika eza te olamu na biso kotakolokela ngo biso azali te biso moko bayindu na bokasi mpe moyaka balongo fumuki kimbangu kibavita balongo mpe bato ya koyoka tema kobomba makasi ya kosalela soki sina kombe balongo fumuki